Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Tokolilo, bino baye oyo bozalaka libanda ya mboka na Europe, boza na États-Unis, yango na yo sami loko toza na balabala Irebu, na balabala Irebu, place oyo eza na esika moko Tokolilo kopema mpona bino ba mama ba papa, na yo sami ezaka na esika moko na Bidor, eza situé sur l'avenue Irebu, Matongeli, Kalamu, na commune ya Kalamu, ndenge na uti koloba, toza na Kinshasa. Yango wana mpona koloba mingi te eza na flat oyo bolala kitoko na bopepeleki olamuka lokolo uti na lola eza kaka esika moko na Bidor chez mama Bijou Mossi ya koloba mingi te yaka omo otala baba. Aïe, attendez. Ah, des plats de Bidor. Joyeux anniversaire Maman Bijou Mossi. Aujourd'hui le 28 mai. Mbotama elamu mpona Maman Bijou Mossi. Maman Bijou gérante na Maman Nadine linga ko makasi. Mbotama elamu nzamba pambola yo. Après son longue vie, on sala belé na vie, on sala mutu munene, on sala to sala, et yo kanga, yo ne Bijou Mossi, nzamba ba mama, et ratakate, Bijou Mossi, et yo kanga. Joyeux anniversaire maman, mbotama elamu ngeno na yo. Ya mpe biso pe toseli mpona kopanisa yo mama. Mbotama elamu joyeux anniversaire nzamba pambola batela ya basi oyo ebele mama. Joyeux anniversaire ya Bijou Mossi. Mbotama elamu na mokolo lelo biso pe tozosepela. Kitoko makasi na Irebu à 37 yo kani. Échec ezati. Wo, Tintunga. Joyeux anniversaire, Mbotama elamu. Joyeux mkono, biso pe à l'Irebu 37 tozosepela makasi. Nzambe ya baksela oyo ezanga bakselo ya mingi ya kolekala pasi. Sepeli makasi mama. Sebota malamu. Kitokos. Soboye boniti. Hotel Bidor. O nyonso beza posa na kobo sepela makasi kila kitoko. 5 sur 5, 24 heures sur 24 heures. Mine, 5 sur 5, 24 heures sur 24 heures. À partir à Maman Bijou Bidor. Joyeux anniversaire maman. Armel Caprice, Jonathan Makunga, Malunda, Serge.
Ah. Oh, je veux, Allez, on est prêt, allez, go, ambiance, allez, boyemba, oh, anniversaire, joyeux anniversaire, na lingala. Bido na lingala. Bijou. Exact. Bijou na or. Wolo na nini? Kada. C'est Google aussi. C'est là. Ah, c'est là. Kada musique. Osali, okata. Akata. Okati suki ya mama. Akata. Ano ndia kelongi. Elongi nyo soyo mo sisa. Nyo kato nyo soyo. Akata. Jason. Whoa! Hey! Aki Tambo. Ama bijou aki. Ama bijou.
naoka mabe okata la patrona akati mama okate na mbeba yopesa bacrise kuna bango nyonso nabia okoka mabe osa nini okoka mabe osa kokata nani la patrona oh la patrona namona okate ndamu nayebisaki bino chez Bidor et à Mystique. D'habitude, j'ai été surpris. Na flat moi kitoko nzoka ba surprise. ya kitoko Mama vous toza ate mais tala vidéo ba sali kitoko lilo yo pe yaka. Conseil lo vidéo. nanga pe osakana na bango J'espère. mauvais Allez, le bel robot pour la maman. mama umela chez Bidor encore Au lieu que la mabo. na maboko na nye na lutu te na nye ka na maboko zana lembolango mwasi kitoko mwasi amilishi aleki bango. Bonjour la famille. Mama Bijou nae ko présenter bino appartement la biso o ezala canaré des chaussées to benga kango appartement numéro 1. Appartement la biso numéro 1 oyo ezali na chambre, salon, cuisine. Tozana chambre, salon, cuisine. Donc appartement la biso eza propre makasi. Donc o bozomona eza na salle à manger. Bakiti nango yango yo appartement la biso oyo eza nango na prix moko ya makasi te. Mama Bijou alobi benga ye osala réservation ya appartement oyo bozomona ndenge ezali propre. Tokota na katikati ya salon oyo eza chambre nango yango yo omoni ba regard wana tosali okoki koya na biloko ofungoli otandi biloko na yo awa. Donc, lit nango ezala ngo lit à 2 personnes. Eza vraiment munene makasi te mais eza vraiment ça va passable pour na 2 personnes. Eza na climatiseur, chambre na biso yango yo. Tokota totala toilette nango. Tozala douche na biso douche debout. Oboni toilette yango wana, place à kobrosser yango yo. Donc appartement, chambre, salon. Cuisine, toujours que les koluka. Cuisine nango, vraiment, eza propre makasi, eza pona bino bato bozotala, pona babone ya Mama Bijou ya bato mupesanga confiance. Boya na appartement oyo, appartement numéro 1, Mama Bijou alobi bokozala jamais de si totala siko cuisine nango. Tokoti na cuisine na biso oyo ya appartement na biso oyo tobengaka appartement numéro 1. Toza na congélateur, totia yango wana pona bino. Toza na frigo, toza na cafetière et puis toza na réchaud ya 4 plaques. Cuisine na biso eza munene makasi, botali eza na espace. Cuisine na biso yango yo okoki pe kotia bakiti awa. Ovandi ozolamba okozala jamais dessus. Omoni cuisine na biso yango yo eza wana pona bino. Bonsoir la famille. Mama Bijou naye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobengaka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas, to salé les bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pe salle à manger et pas la biso de musala. Donc musala ezokende nango malamu, mama Nadine umela botala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les bino pe salle à manger. Ndako bozomona ezali chambre, salon, cuisine. Et komaka pe 2 chambres, salon, cuisine. Bengangai osala réservation ya appartement numéro 1 au Kozala jamais d'ici. Merci.